Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Muka. Mboto mabota mabino, mbote na bino nyonso baibolandaka biso awa na République démocratique ya Congo, mbote na bino nyonso baiboyebi kolanda biso libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bola Muka tomeseni koloba yeyo mabota mabino natina ya kozongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo utamwa ntango tomeseni koloba moindo aze kotambola na kozanga bongo conscience yango soko baloposo mosusu bakoli ya ngulu bakotindela o makoso soko bakoli ya nzoto ya dendo bakotindela o bisuka lelo balatisiyo na basous-vêtements ya tombola. Continent le plus riche du monde, moindo mobola ya yambo. Pasi na biso baindo ekosila mokolo nini. Na 1704 batelemisaki elenge mwasi ya Kimpavita. Oyo bakomotumbaka le 2 juillet 1706. Na 1921 batelemisaki bongo mfumu Kimbangu. Oyo sima ya 30 ans na boloko azongaki na mokili ya molimo kasi atikaki bongo bilaka. Na eleko ye nisongi nzila fumukusu kia munzala mpanda na Ngola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine otolobi religion vutuka. Bayena yonso bakoyaka be na tina ya koluka kozongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo. Pasi pe mawa na mwantango ye soko tokotala etando soko tokotala na banzela ya singa koyoka oyo lelo eze kobongisama pona République démocratique ya Congo eze pasi na bamanaka yeleki tozwaki ntango ya kolakisaka bino ba erreur bambeba ye salami kouta 1960 tel lelo esika yeto komi totila kibino lolenge babomela Mbuta Lumumba oyo bataksaka communiste na 60 po ba éliminer bango na 61 na 63 bakomaki hero totila kibino liwa ya Samuel Do président ya mboka ya bato bazeko kata ye ndambo motaka image télévisée totila kibino image ya président ivoirien Laurent Gbagbo lolenge ba français ba bombarder lopango na ye basali coup d'état président yamboka ya bato et lolenge kani ba humilier Simone Bago mwasi na ye lolenge kani ba assassiner libota na ye totila kibino kaka bena manaka na biso liwa ya président libyen président Kadhafi lolenge kani ba assassiner président Kadhafi rien que pour dénoncer qui misolo ye Sarkozy a defaki pour une belle élection totila kibino pendaison ya président Saddam Hussein ndenge président Bush a pendre président ya Irak pour na pétrole na bango totila kibino liwa ya Thomas Sankara eze kosala motema pasi
moindo uti wapi tokomi wapi pe tozali kokenda wapi. Ba intellectuel ba jeté à mesure ya kofanda kosolola sans recommandation ya Loposo Pembe. Nkoko moko il y a 56 ans lelo République démocratique ya Congo, indépendant qu'il est soi-disant entre guillemets, a je manipulé, a je imposé na impérialiste. Ingeta tolobaka yango na ba manaka na biso tango iso to defilaka liboso na bino. Koloba na bino président Kabila kotika l'éternalité. Lobito sima lobi akokenda. Mosusu pa ko ingela. Kasi soko mosusu a ingeli ayei kokuta or ezalaka ya inverse. Pétrole ba français na ba américain. Uranium ya ba américain. Nzite nyonso ebotaka na Équateur ya ba allemand. Akobandela kosala wapi? Akokuta complot ya charte de l'impérialisme. Oyo moto moko te akoki kotia misolo dépassant 1 million na ba banque na biso. Elobi moto wana kokoka te kotonga mboka. Po nini lelo batelemeli bino makasi na sima bati bino maboko bo bundisa mboka na bino ezalaka kaka bendenge wana baye bataksaka Mbuta Lumumba communiste ezalaki be Loposo Pembe abatami na sima ya ba Congolais. Mobutu 70-71 politique à retour à l'authenticité. Loposo Pembe à combattre en collaboration na bayi pouvoir, soi-disant intellectuel. Mouzé Kabila yei plus dictateur que Mobutu. Combattu na Loposo Pembe a utilisé kaka be bayi amboka. Lelo président Kabila yei bo taxeye na nyonso Rwandais nani soko nani ye moto abomi mboka oyo to ebite akuta lelo bato mosusu ya 45 ans bavivaka na ndako ya baboti na bango to ebite baywana babenga bango batata to babenga bango bana tata ya 45 ans to mwana ya 45 ans oya zeni na ino ko vivre accroché ya baboti na ye abimaka yaka kotuna moteke epa ya baboti na ye. Soko président Kabila sali 15 ans. Soko président Kabila a sali 15 ans. Bongo 30 ans wana yonso yo salaki. Soko ye motabomi mboka na 15 ans sali. Akutaki olelenge kanyi. Phénomène Salomon. Po nini tozie na courte mémoire. Phénomène Salomon. Bato balalaka na salon. E bandi mbula nini. Bato bakolalaka na bakiti ya mituka. Akuta soko motuka moko esala accident aluka longola yango siège ya sima. Kaka na manaka na biso totilaki bino bandako ya barumbu, bandako ya mabele ya barumbu ya lingwala pe ya kitambo o ezeko daté avant indépendance. Soko bato wana balali na bandako ya mabele bakoka kosomba tol te bapasola batono batia lokola tol ko banda 60 tel lelo tokoki tolo bapenza esika touti tozalaki malamu po nini bolingi te toloba bosembo. Soko mibale misato bakosala video bakofinga chef de l'État biso pe photokota na sima poto luka kosepelisa mitema ya bato moko mibale soko misato bosembo ezali na tina te batia yango bizeuzeu elo kuta to meseni koloba ta soko bokotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta
lelo ba complot ebele zingeli mboka na biso. Makita iye basala na est ya pays 7,9 millions de morts et si ka mon côté zala revendiqué. Et lelo bazeli susu na mabongisi ya kobotisa rebellion moko awa na République démocratique ya Congo. Banani bakosala ka rebellion to ze ko insister zeba intellectuel. Pona koluka ko sepelisa motema ya maître na bango Loposo Pembe. Akozwa misolo pona intérêt na égoïste. Akosala rebellion. Rebellion zene ezaleli iye accompagnaka yango. Bako violer batata, bako violer bana, bako violer bakoko, bako violer ba mama, bako tindaka tata violer mwana na ya mwasi, mama ba violer na mwana na ya mobali, waneze bizaleli ya accompagnaka rebellion. Banani bako sala kango ba intellectuel ya mboka. Pon intérêt à Loposo Pembe, ondimi kozwa misolo, onyokola bandeko na yo. Or lelo mokile zingeli na makambo ya mabe, tala bandeko balandi, lelo bolimbisa mwa moke, banereze tandi donc moralize penza mabe. Kotala babiloko ekomi kobima lelo, bamakita ye Loposo Pembe a sala na Loposo Moindo lelo bandi ko koma dévoiler mais tango yo esengaki biso ba congolais biso ba indo biso ba africain to sombitini ya makanisi potoloba sikawa to sala nini poto bima mopanzi ya makita oyo ba yei na mbruima politique e bati biso lokola bato mosusu kokanisa le 19 décembre nde esika ya kobandela bomoi. Soko okoka même pas komisombela ata eteni ya mabele. Soko président Kabila kei le 19 décembre le 20 yo sombi mabele. Moto ya meseni misolo na ye aganyaka kolanda bibelu kolanda milangwe. Soko président Kabila qui est le 19, le 20, tout le 21 décembre, on s'organise. To zonga naino bato, to zongisa naino conscience na mitu na biso. To tilibino ba documentaire ombala toleki na manaka na biso yo. Lolenge kani bati ba vaccin pona ko rendre ba indo ba stérile. To tilibino ba vaccin lolenge kani na vaccin ya polio ba keli sida ba kotisi na felika. To tilibino ba vaccin lolenge kani bazeko ko lesa moindo na bilia epola. Soso bazeko vimbisa na produit chimique pe na machine. Soso ya 2 jours et komi monene pe batindeli yo moindo. Wana tozeko kokate ko sangisa makanisi, tozeko kokate ko pusa makanisi liboso potoluka ko bikisa ya biso mboka, ya biso continent, ya biso loposo. Kasi soko eze pona makambo ezangi tina. Matondo toze komona ba message na bino to bandeli ko ebisa bino boko silika boko vimbana kasi sala kabiso esengo po boko pasuka te bokebisa kabiso te poto kebaka te boze bana spirituellement o esengi ba apuyo bino spirituellement po bomeka kokola. Vous avez comme la République démocratique ya Congo sur le plan physique. On a profité pour lancer l'isusu mbela nande konangai mwandansemi oyebi ozende konanga tango yonso na interpella kayo. Mitala mwa moke sika to uti uta mwa ntango ko banda 2006 ba échec na bandi ko koma on dirait mwa mingi. Boya to sangana na bangunza to défendre mabele. Bima na ino na ba futilité
bima na ino na masano yeboze ko sala na ba communauté internationale ba récupérer yo lokola moko ya nzila Congo oyo foko taka na distraction ya ko distraire population na yo ezeko simbate nkala mingi te na pekisaki na lobi ndeko na nga mwanda semi ce n'est pas le moment owele la poste soko ya primature omoni biloko ezeko sala sika wa soni bozeko bimisa lokola fumuki mbangu a revelaka te nzoka mwanda semi soko okaki atantoli ya ngai ndeko na yo olingaki pete ozila poste oyo ya primature oyo eze na ino politique loposo pemba zeko kamba yo kanisa ta lelo ndeko Sami badi banga biso tende tozeko lakela akoti akokenda wapi charte de l'impérialisme eze na ino dénoncer te akosala nini azia tana ino na mukala ya ndunda te ya matembele te pona peuple congolais akokota soko si akoti akoluka ko de famille solo nzoka nde motambo FMI Banque mondiale akotika te poye tango kako ze kokota ye ayei ko defisa o misolo e misolo eze singana kingo soko mboka lokola France soko mboka lokola France po basala ba élection Sarkozy akenda ko defa misolo et pas ya président Kadhafi na ba institution nyonso sont bien assises ya mboka lokola France mais pour ba organiser élection Sarkozy falaki atika France ya ko defa misolo na Libye bongo eske boze komituna mboka lokola République démocratique ya Congo oyo eze na ino pauvre po bomengo na yango eze ya baye oyo bakoma bakolo na yango en 2006 t'organisé l'élection et Pessi Etumba sénateur Bemba na président Joseph Kabila tokei na 2011 bomona nkoko na ngai Tshisekedi ko kenda ko prêter serment te na ndako confusion neloke oye tolobi tolongola na ino basalite wana soko mwana azalaki koyekola kotambola na 9 mois aze kokweya tokoliki soko komeka lisusu kokweya na ina ne domi kasi tango mosusu na 5-6 ans akoyeba kotia makolo na lolenge elongo bani po nini na 3e échéance ya élection bambeba yelekaki na mbala ya mbope mbala ya mibale ekoba voilà tolobaki to dialoguer to solola po toyeba alors kobongisa bambeba bankufa yelandaki mais tomoni ba protestation pe salami na États-Unis babeleli bankufa boni bato boni bayibi biloko ya bato tala bandeko balandi tomeseni koloba na bino manaka na biso bayindo bola muka bolandaka yango sans tendance et sans parti pris toyebi mpo nini tolobaka na bino lolenge wana bino bandeko bangunza boya na ino tobundela ekolo na biso tobima na ino na bafitili toke yo toki mai na osoko na kalamu ona ze koteka mai ya bangunza tobima na ino na biloko wana intérêt égoïste oyo tomoni epai ya bapasteur yango bolingi bokotisa na mosala oyo te bobebisa kombo ya mfumuki mbangu te biso tozeye bapasteur te oyo azeye kondimisa bato bobola azeye kondimisa bato mpasi po ya s'approprier na bomengo na bango l'exploitation de l'homme par l'homme bangunza bobima na ino na mokili ya kobimisa moto soko sete na libumu soko mbodi na likolo tobima na ino na biloko wana spiritualité nde kokamba bayi politique lalo bakochange bagouvernement o mbalombala bakochange bakonzi o mbalombala. Si vous écartez de Fumuki Mbangu, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Eze point barre. Eze point barre. Bato yonso bakamba makabo na bonzambe na bango.
bakonzi ya République démocratique ya Congo. Ko changer bakonzi ingeta. Kasi soko motuka ndeze ekimbambala. Wande konangai mwanda semi na pesi mbote sikaje. Soko motuka ndeze ekimbambala. Ata soko ko bongo la bakumbi. To mituna na ino. Problème ya République démocratique ya Congo. Eze mokumbi to eze motuka. Alors soki eze motuka. Ntina nini to luka ko changer bakumbi. Bakonzi yonso ya Afrique bazalaka bebe étranger. Babiloko wana biso toyebi lelo na baboti to soko bokolaka mwana moko ya moke tango yonso linga kobima ayaya tango kozonga kumbela ngai soko nguba na bosanaki mokolo moko akoloba na yo tika na yo okosaka nga kaka bongo tokoliki ya bozeba boti boyebi. Mais boni peuple congolais, 56 ans après indépendance. Basé ko koba ko manipule biso, basé ko koba ko kosa moindo. Balakaki Côte d'Ivoire paradis. Balaka Côte d'Ivoire paradis. La président Gbagbo Baki va revoir marché à cacao, va revoir marché à or. Coup d'état. Président Eli bakangi lokwa mwana moke nanda konaye lelo na CPI. Moto akoloba jete et enseigner pe ba indote. Jonas Savimbi ya sali rébellion kobandaka kan kufa ya président Neto. Tango kaka président Neto akufi. Président Eduardo Akoti Savimbi akei Zamba. Boyebi nini asala na Angola. Boyebi rébellion ya Angola bana babotami na etumba akoli na etumba abundi na etumba yepa komi kobota na etumba. Kasi tango azwaki le plus gros diamant du monde lokole esengaki comme patrimoine international tango réclamaki boyebi ndenge babomela ye boyebi lolenge babomela ye e basambwisa ye nkufa na ye ndinzeze kotambola torsoni patalo bafungoli sous-vêtement lolenge moko basalaki na président Kadhafi balalisi bolumbu na morgue te na chambre froide. Bande konanga ba combattant tozé ko interpeller bino. Moto azalaka be kimia na mabele na ye. Moto azalaka be kimia na mabele na ye. Bozalaki ba médecin awa. Bozalaki ba licencié awa. Mais boyebi ndenge ba diplôme de tana bino esila ngala be na aéroport ya Njili. Bokomi kuna il faut ko boaka ngunda. Boyebi basusu parmi bino bakenda dans les années 70 bokosela Mobutu makambo. Mobulu ya IDPS ntina mosala Tshisekedi asali nkoko na ngai wana ezalaki be ko embrouiller terrain po ba carte ya IDPS e permettre bino boboakela ngunda. Esima ya ko boaka ngunda misala nini bapesaki bino. Tango mosusu wa sokola basani te moto ya lolendo basani bandeko ya basi nde basiko mekuna mosala nini bapesaki bino e po nini bosalaki ordre mobimba po nini bosalaki mibeko mobimba ba yonso bakoya na mikili ya poto balo bakaka kayu oyo moni aweti kalao po boyebaki ze misala ya soni. Et lelo tango bango bazé ko yawa na République démocratique ya Congo pe na Afrique lokumu na bango ezeko matakaka na aéroport na bango ata soko mondele moko lipombo ata mondele moko salopeti
Soko kaka zeko mata na avion, lokumu etondi ye, expatrié. Akoya mobola, ako fanda mbula te, azwe misolo. Ako diriger yo soi-disant licencié, soi-disant médecin, docteur. Ako benga yo macaque. Salaire ETB, rente de survie. E bino bandeko boze komona wana. Soko bakoti simana bino, balobi tokenda koboma mboka, bokei koboma mboka. Me toze kolimbola bino mbala ntango na ntango. Tango loposo pembe a comprenaki que bolembi mokili na ye, bolembi ba injustice na ye. Bokomi ko investir na mboka. Est-ce que boye bakate ke zena politique mobimba Europe pour l'Afrique? Basé ko contrôler mental na bino, basé ko contrôler kolia na bino, basé ko contrôler kolata na bino. Tango bolobaki boboyi distraction, concert ko betete, pasteur akote ate. Loposo pemba sosolaki ke bo pusani na étape mosusu ya bomoi. Akoti bino distraction politique, récupération. Bozonga na objectivité na bino. Tango bomibenga ki ba combattant, ezalaki po bo détruire ya bino mboka. To po bo défendre mboka na bino. Et lelo, moto ya koyebisa ngai ko benga na président Kabila, koya ko tia etumbawa, eze ko défendre mboka bomikosi. Mboka eze victime ya complot ya impérialiste. Pour to défendre mboka, to sombitini ya makanisi, to tala mboka eze ko kufela wapi. Bakonzi na biso bazé na mwa dirte na baloposo pembe. Ingeta. Toko sala nini poto défendre bango. Révolution loposo pembe akobangaka eze révolution ya loposo moindo. Po ayebi uta 1491 ndenge bateki biso na bombulo kola nkoni. Liwe ya lolenge nini loposo pembe abomi biso te. Matondo na bandeko bazene teni ya rejibo balancer la kangai babilili ndenge na zeko loba lolenge kani loposo pemba zeko diembika loposo moindo abengi bana na ye batala lokola pique-nique lokola bazeko itamaka ko sima kokota na mosaka na mwanga ingai pour de génération en génération bana na bango ba considérer atana seconde mon côté loposo moindo wana bozeko mona bilili o bazeko itawane ze makaku te ngai na yo moindo. Ntango nini tokozwa boyebi, ntango nini tokozwa mayele. Loposo pembe adiembi kinde adiembi ki bilili eze koloba to meseni koloba soko bilili eze to lingaka penza kotia bizeuze ute. Liwe ya lolenge kani loposo pembe abomi bisote. E mokolo nini bino bandeko ba combattant bo fanda bo revendiquer contre biloko oyo. Po boyebi yango ba documentaire mosusu bino bandeko ya mikili apoto nde boze ko tindela nga yango e po nini boze ko lobate eze ko sala pasi ona ze ko seka ya pasi etangisaka mai ya miso po nini boze ko lobate lelo bokumisi tango ya Mobutu lelo bokumisi tango ya Kasavubu bakulutu bobetela bilenge masolo soko mboka ezalaka malamu po nini na 72 verkis ya mwanga na mateta mituna miike soko ezalaka injustice te tozonga na ino bato mboka yeboko ya kotimona mboka yeboko kotisa etumba banani bakozala perdon bovivaka na France bokoki komona bato moko kofanda na Belgique po baluka ko déstabiliser bokonzi ya France po nini oyo boze komona eze ko enseigner bino te. Lelo loposo pembe aze kolande l'Afrique ayebi to komi na tango tala tango toze koloba président Kabila lakama ingeta na manaka eleki tolobaki soko moto abungisi destin na ye
simana etikala kamolili tokeba Yesu ayaka pour régner na trône ya koko na David. David azalabe roi physique. Tango na ino mwana ya botamite ba yekolaka Marie. Okobota mwana kombo na yekozala Emmanuel. Nzambe parmi bango. Akorégner na trône ya Israël. E yambona no tokoma na Matthieu wana tango ange Gabriel akutani na Marie e komamaka déjà na Esaïe. E komamaka déjà na Esaïe. Mobiki simoko akoya ko régner na trône ya koko na David. Esika nini tomona ki Jésus akomaka roi d'Israël. Kasi ko kamwisa mokolo ya kufa na ye na libaya ye bakotia ka likolo bakanisa ki kochola bakomi roi d'Israël. Ingeta ezalaki destin esenga ki Jésus a régné a hérité trône ya nkoko na ye David. Kasi lokola ba romain tango wana bazali ko coloniser ba israélite ba yebaki ba dévier mission ba pesi échec tolobaka na bino to meseni koloba l'homme propose Dieu dispose biso ba etozé na religion africaine lelo tolobi Dieu aussi propose l'homme dispose ingeta tango yonso batindelaki bino mobikisi moto moko songolo sala mosala soko bo reconnaître yete bo combattre ye ingeta ekomonisa elembo oyo balakaki kasi bokotisi retard na mokili ya molimo pour recyclage faut salama faut moi ntango lisusu moi ntango yaki bafita yei na 1704 elenge mwasi ya 22 ans sakoli abundi a restitué Mbanza Congo bakei komotumba le 2 juillet 1706 alaki le 2 juillet tango azali kotumba mamoto alaki mwana yebo tumbi na ngai na mokongo akozonga pona kombangula maibatama na mabele ya Afrika kasi esengelaki kozila te 1921 po mwana yango mbangu difika ya sekama abotama botala ikar botala retard elo poso pemba yebi principe ya mokili lelo ingeta président Kabila la kami 4 ans président soko boko yamba ingeta et soko tokomboya bino babundi bino bangunza ba prophète atoli ndeko nanga mwanda nsemi na ze ko insister oze ko bunga mwa mingi bimana ino na lolendo ya itelo ya bapaya oze moko ya moto aze ko sala kilo ya mosala oyo batindika lokola pion ya dame te balobi no mwanda nsemi kenda na opposition okei na opposition nesongenzi bengi yo na 2006 ntango ya bakongo kosala politique actif na ino ekokite yo a Congo yo roi divin yo Kwatulendo yo mona kakaka koleka bato nyonso bon Kwatulendo kokenda penza komikitisa kosenga poste ya premier ministre ingeta biso pe to bengi yo roi divin biso pe to bengi yo ndeko mwanda nsemi Kwatulendo mais kokenda te kosenga ba poste lokola ya ba primature et la kamandenge wana te ke Kwatulendo akozala premier ministre et puis grave tango yo lingaka no ba Congo bangala baluba te omonte soko komi premier ministre fondi mabangu na biro no fo baluba bakota na biro no fo ba Congo bazala bangala pe bakota baswahili bakota non to yoka pasi ya ba congolais to yoka pasi ya loposo moyindo ute époque coloniale moyindo akufi na kotila bino élément moko mikoleze koya tango bakangi baindo bazali komema bango na boumbu na États-Unis bakenda kotonga Amérique ndenge bazalaki kokanga bango lokola mbambe ndenge bazalaki kokanga bango lokola ngando bantasaki bango baindo bazalaki likolo bakufaki basusu et lokola bazwaki retard ya kolongola bango babandi kopolo mai na bango nkusu ye bakomaki kobimisa po eze nzoto mosuni et se décomposaka mai komi kokitela bandeko etango bapusani ba comprenaki ke
baindo mosusu ba développer ba virus moko soko tokoloba épidémie, voilà. Et ba se décidaki ko bwaka baindo wana nyonso na mai po ba balusa bongo soko bato na bango a voile bazonga lisusu na bilanga bakanga bamboloko mosusu. Et bino ba pasteur boko les épona kolia stade de martyrs yango wana te ezalaka tango esi bomatisi ba banderole campagne ya bokenda kozwa le 19 faisait kopesa bino motema sopiso campagne hésité le 25 bokoluwe martyr te bokoluwe 20 te tata Raphaël ezalaka tango ba publicité TV kopema te bino ba prophète de nation bino ba archibishop bino ba bishop bolo batali loba pona le 19 bolo batali loba boze ba commerçant lokwa boyebite e kozala lolenge kani boze ko banga ko louer stade de martyr de père que beau père de capitale na bino bo sala bénéfice te e biloko yo yango ngai na lingi bino ba indo bino bandeko nanga ba combattant totia na yango ka kasi zeba makambo foto mitunaka de sombre yango et ça la ba pasteur et si ba louer et ane oyo kozala soko ane soko nini ba terme bango ba yebi turo ba marathon de prière ezeta turo ba campagne soko ba croisade soko ya nini ezete po baze ko banga ba éviter le 19 mboka oyo afelike kotambolaka nabilaka mfumu Yesu te Mahomet te Buddha te tokoloba yango sakotia ebende na monoko kasi tokeba tango borate destin na bino sima na bino etikali molili ekosenga lisusu mikolo basanza pe bambula topesi bino kaka be ndakisa moke ya yaki bavita oyalaka boyei ya mfumu kimbangu 1706 le 2 juillet bazeko tumba elenge mwasi asakoli alobi mwana oyo botumbi na ngai na ye na mokongo ye moto akaka kosipola mai boluki bobomba lelo 1706 te 1921 mbula boni elelo loposo pe bayebi maye yonso mfumu kimbangu alaka ekokisama azeko tia tripotage lelo na bilaka ya lelo po ayebi bokozwa retard moto batindela kibino mais Jésus qui peut restaurer ba royaume d'Israël te tango afandi na baye koli batuniye na tango oyo ndeko restaurer ba royaume d'Israël mais lokola azalaki incompris akei kosuka na croix royaume d'Israël ye lelo ko s'établit na Europe de 12 étoiles moko ya kati ye moko bokonzi 12 apôtres na ye moko mokonzi 12 tribus d'Israël et là li bambula boni tokebe tango prophétie eyei ingeta ekola kisa bebi lembo soko boyami fumu kimbangu tango azeko kenda atiki bilaka lokola loposo moindo azangi boyebi longi esengi aya yango lelo siku nyanse mono wanza moindo amiyeba po nini tata mokeli akeli ye na eteni ya suka tata mokeli nde nani nzambe moko te oyo christianisme ekotisa bato na motu nzefu ya pembe ekita alobaka be malembe po mingi na bafoto yango nzambe yango mpe na Abraham bazalaka kokoa bandoi mwa biloko ya bana mike oyo lelo moto ayebi te eloko moko ya ntina ye nzambe apesi na moto ezebe mabele oyo bino bandeko boze kokana koya koboma totunaka bino tango mosusu nano ezwei mabota na bino te bamanifestation ya nkoko Tshisekedi ebomisi bato boni biso basusu trop jeune tozalaki nde totika bomoi yambo Moise Kabila kota
jeune étudiant IBTP bandeko baze kolando bayebi tozala na bango na primature bayebi tango mosusu nani komela binote yango fandi o se permettre o sali vidéo na yo po yebi yo na bana na yo na mwasi na yo bozena mikili ya poto o sali vidéo o inciter population na haine mokolo yango Kabila soko ko boma biso ba million mais ozeko ba distance to sala ki awa le 19 septembre to yebi mapota bonnier je hyper ancien président ya étudiant IBTP o naino salité na mazongi seli baboti na ye misolo oyo ba dépensaki pona été boyebi lelo biso tozeba africain na misère tata azeko kanisa mwana na ende akola lombango ya kosala to tuna kibino mokolo mosusu moboti a dépensé misolo pour mwana na yake na tena licence c'est vrai ezeka kapa gobe bozoba mais ezalaka na espoir ezalaka na assurance obokoli mwana na yo kobanda seconde liboso ya bomo te akomi na 40 ans bato moko pona intérêt na bango bayeba bimisi libanda ke ya jouer masasi yo lobi ezalaka kaka bongo makila fetanga pomboka et se développer au comparé yango na le 4 janvier le 4 janvier batilaka yango date le 4 janvier 59 bafutelaka yango bato misolo bakorrompelaka yango bato balangwisilaka yango bato masanga bolangwa masanga pour le 4 janvier 59 totangisa makila ya bato. Est-ce que vous comparez Etumba? Vous avez comparé Etumba. Au Baïndo Babundaka le 4 janvier 59. N'a pas désordre des écoutes en élekoye. Vous avez un mikili à poto. Boyebi. Banana bino vous avez kobota kuna. Bato saka bino te par rapport à ba professeur na bango. Et soko beti mwana bazouye batindie na maison d'enfance. Boyebi, éducation ya bana na bino est détruite. Boyebi. Et tango bokomi ko kanisa, bana na biso fo bayeba minoko ya mboka. Bana na biso foto banda ko beta na bango tour na mboka. Po bazwa mwa kiboindo, loposo pembe lokola zena politique mobimba e ko surveiller ya bino asosoli bilaka ya fumu kimbango komi pe. Fo baluka ba pesa yango retard. Banda 1921 nyongo o biso to nyokolaka loposo pembe ekokaka mais po nini to sali transition elekeli ya makasi koleka ngeta po loposo pembe yebi soko ba échouer ces mission ya motinda mina bino ba mpesi bino lisusu tango molai ya prolongation et tango photo fanda to solola to lukana ino lidusu iye ko bomaka mboka bambeba yeze ko boma mboka mikakatano yeze ko kanga mboka mibeko eze ko faciliter bana ya mboka constitution na biso to copier constitution soko ya France 450 tribus to kenda ko copier constitution ya mboka lokola France. Bango bazena ba réalité na bango biso tozena ya biso ba réalité mibeko facilité bana ya mboka te douane la plus chère du monde douane na biso ba politicien ba télémata mokolo moko te balela na pasi tozena ministère environnement solo ya kopolo bino boyebi kuna bisika boze environnement ndenge nini eze entretenir tozena ba médecin ministère ya santé ba kisi ya kopolo ko yakao ba changer ba date d'expiration ba kisi périmé ezeko kota ba indo ba zeko moustiquaire en premier eyei nanya kolobela ba indo e bino na biso na tango toloba non ba continue biso lokola ba kokoka koloba te de peur que basala bango oyo basala na ba Samuel Do de peur que basala bango oyo basala ba Kadhafi biso population tokose et maintenant population nyonso moto moko asali soko vidéo na ye akoti na sima ya bato est-ce que vous avez koyeba te ke
président o le poso pemba ini biso peuple photo lingai et je passe mokonzi yonso oyo le poso pemba ini mais biso photo pesa maboko pour le poso pemba ko ina mokonzi kaka soka moni ba intérêt na ebungi histoire à l'isuba eze côté ya bino te ya biso te oyo bino bo votaka na Congo Brazzaville boyebi tongo moko président Sassou beta est bon obi et beta boyebi histoire 98 99 boyebi elle là na nyase ko diriger Congo pour simba ki kaka intérêt ya pétrole est-ce que vous êtes ko sosolaté que bino nde boze ko tinda sikawa mokonzi ngwa kenda na eko kabamboka po isifia lo bana loposo pembe bozwa nyonso akolala mikolo opposition ko kufa et ko disparaître po esika ba intérêt na bango eze et comment marcher de l'impérialisme ba kolobela ka génocide te ni massacre tant nombre de morts eze ko de kaba millions esika ba intérêt na bango eze yango na este 7,9 millions nanya kolobela yango nanya lobela yango po intérêt na bango eze monisco azeko yungula diama azeko zwa coltan azeko zwa uranium atabino ba soso bokufi atabino ba mpese bokufi tokeba tango lo poso pemba ini mokonzi na bino tango lo poso pemba ini mokonzi na bino bopesa mokonzi wana maboko bopesa mokonzi wana maboko po eze na biloko ebatami na nsima autant a bombardé président Kadhafi lelo ba libyen ba leli lelo peuple libyen comprendre que mboka na ezalaki des heures ba italien bazalaki kotika Italie ba yeyi ko sala na Libye ba yeyi ko tanga na Libye balandi bourse de titre et lelo et puis ça le 19 faisait fin du monde. Peuple congolais, distraction batilio. Ozwaka $100, ozeko silisa yango, soko kako zoi $100, babenga yo patron, babenga yo boss. Lokola lelo, batili bino bakisi soko C4, moto mela, kozala libumu munene, synonyme ya bourgeoisie, wana zebe exclusivité ya Afrique, moto akomi libumu munene, afandi na ndako azeko banga moi, soko pokwa ekoti, ye wana tei soko body, soko kasamoto, soko eloko nini, avimbisi libumu, akei na ba, akozwa soko basi misato, bazeko zinga ye, kobelela kuna barman, tinda autant, lokola lelo BRP kiti, moto wana ebi ko s'organiser te. Atato bengani président Kabila de 19. Moto wana le 21 s'organiser, atiki masanga. Bati bar à la portée de tout le monde. Bati musique ya porno, musique mais ya porno. Bati ba film pornographique, pene ya jeunesse. Mboka nini etonga, mais puis l'ensemble etiki binote. Basangisi porte ya hôtel na porte ya église. Soko passer a bengani ba démon et siko bimeli kuna okuti démon ya impudicité okeyi kokokisa. Pasteur azeko bimisa yo démon soi-disant ya impudicité yemoka keyi ko sala na yo impudicité ya. Po ba changer ba forme ya délivrance mosusu ba démon mosusu ba lingaka bilamba te. Soko lati bilamba démon na moya bimezete bilamba ezeko kanga démon moya kendezete. Et boyebi ba réalité. Jeunesse est victime de déviation. Nous avons jeunesse à venir ya mboka. Jeunesse à venir ya mboka. Barab na bamboka na bango alcool ekota kate. Awa na ba musulman oya mike bakoti awa balangwi masanga. Balangwi masanga. Bamela basala bondumba tozeko baluka besika moko tango tolingi to fongola miso
lokola mokili komi ko dénoncer ba biloko wana ba memi bino na distraction. Président Kabila fois kende aze Rwandais abota masoko wapi kombo na soko Kanambe kombo na ye biloko wana ekoki bangisa biso te ekoki kamwisa biso te. Mais biso to robaka biso to guta deuxième république. Est-ce que vous dites que baloba Mobutu aze moto à Centrafrique? Vous dites que baloba Eduardo Santos aze moto à Sao Tomé Principe. Basu sokutu balobi Sierra Leone. Est-ce que vous dites que Omar Bongo Dimba baloba aze moteke? Denis Sassou Nguesso baloba aze mongwani? Laurent Gbagbo ici baloba aze moto ya Équateur na biso. Finalement, le président Yonso, l'opposition peut pas saler la banque éthique. Et à quoi armaka opposition, kaka na mboka oyo, le président va salir preuve d'insoumission et pas inaïe. Barmaka opposition, ainsi que le président, le dirigeant, va salir preuve d'insoumission. Boyebi. Po nini ba politicien ba koki ba ya babata manasima na bino. Po nini photo régler makambo na biso na etumba. Te biso zeba indo. Biso fandaka na se nzete ya safu. Biso to ebiki nzonzi. Biso masolo zende mandoki ya makashi na biso. Et po nini ba limité ba indo to kota. Le vieux Tshisekedi soko botikali na mwa mibumu ke ya ko vivre na mokili ya mosuni bobongisa mikolo na bino o ezeye kozila bino na mokili ya monini bilenge bele bakufi 32 ans ya Mobutu ya président Mobutu le feu maréchal Mobutu bokabola ki yango na nkoko Tshisekedi soko Mobutu asalaki 32 ans yo po salaki tango mosusu 27 ans contrepoids ya Mobutu bilenge boni batiki mokili yo mona kaka naino te moto ya malonga ya kosala na yo. Mobutu azalaki dictateur. O reprochaki Mobutu dictature. Il fallait qu'il mboka ekota na démocratie. Ingeta. Mobutu tanga salaka politique, il y a retour à l'authenticité, il a imposé. Bato bala tabakos babatika cravate a imposé. Boye ko sala démocratie. Oyo mokanisa kitango mosusu démocratie synonyme ya kozongisa cravate basi balata ba pantalon et zongi motikala kikaka ennemi ya Mobutu malgré Mobutu andimaki démocratie ekota démocratie na bankota na biso na bonkoko na biso démocratie ezeni démocratie ezeni malgré Mobutu andimaki posa na yo souwe na yo mbala boni apesaki yo bokonzi otikala kosala te. Juriste de formation, docteur en droit, okenda ko falsifier document ya nomination oyo Mobutu apesa yo. Mpo nini bolingi te toloba bosembo? Mpo nini bolingi te toloba bosembo? Mobutu akei. Mobutu akei. Na masolo na utenika Mzee Kabila assuré na kopesa yo kimia. Mais lokola loposo pembe bazalaki na sima babia koboma yo babangisi ye o bayebaki soko Mobutu afanda pene na Kabila lokola Kabila école ya Mbuta Lumumba depuis 1965 na idéologie facilement balingaki ba récupérer ba bien ya Mobutu zonga na mboka bayebaki que Mzee Kabila ko protéger président Mobutu bati songi président Mobutu akenda kokufa na Maroc na enterrement na soko 6 ou 7 personnes. Otila kabino élément. Ngana meseni koloba soko bilili bize na tia kabize oze mingi te. Na kotila bino élément ya enterrement ya maréchal Mobutu. 32 ans de pouvoir na mboka nini? Mboka oyo République démocratique ya Congo ex-Zaïre. 7 personnes en enterrement na yi. Ba filma ngo soko na caméra soko ya kobata masoko lolenge ni.
Mouzé Kabila yei parmi bateau ya kanisa ki kosala na bango. La première personne c'était le vieux Tshisekedi. Je ne pourrais travailler avec celui qui a pris le pays par 2 armes. Nakosala tena montazui mboka na mandoki mais que vraiment monopole ya mboka o donc mboka o monopole ya développement nango. Et kangami kaka na kombo ya Kulutu Tshisekedi vraiment ata bino moko mwana yei le président Kabila actuel ayei alobina fongoli maboko na bato yonso balingaki tata nanga na ba oyo balingaki tata nanga te pe basala ki na yete baya na kosala na ba président Tshisekedi soko Kulutu Tshisekedi atikali opposant à vie, opposant éternel. Mpo ya ye lokola fa à défendre étiquette na ye ya kozala opposant a s'opposaka na bolamu ya bakongo. Et moto akoloba jete e bino mofandi kimia lelo ba yeko manipuler bino dialogue. Mais tokoliki ya bososolaka na ino. Bandeko ezeko sala mpasi na motema. Po nini bozeko sosola te? Toluki mbongo ya élection. Nga nalandi président IMC avant to kenda na dialogue président Vital Kamerhe alobi to lancer appel bato nyonso ba moni que y a possibilité d'organiser ba élection avant le 19 décembre offrez baya ba élection kozala moto nini amonanaki ezala bango communauté internationale to ke ko sala ba kit ya senya ke ko sali sa ba kit ya enrôlement na France. Pour nini France alobaki te lokwa bozé na problème ya misolo to sale la bino ba kit ofele botikala na misolo pour organiser l'élection na délai constitutionnel ba jouer misolo na biso ba kit wana feka bwama na bamboka pona enrôlement et ko louer ba avion ko kumba yango ko futa ba personnel ko sala l'élection to yebisaki bino ne bandeli soko Sarkozy a kenda ko defela yango misolo malgré organisation en France. Bongo biso République démocratique ya Congo. Pays du tiers monde. Pour nini basé ko pesa biso tango te. To kanisa makambo na biso. Mandat 5 ans renouvelable une fois. 5 ans. Pour préparer l'élection, il faut même pas na 3e année à président. Vous êtes na 3 ans. Na mabulu, na madofolo, na mikakatano, na passion nyonso ezingela République démocratique ya Congo. Moto akobandela wapi. Et tumba petit karaté président Kabila tango azoi pouvoir na 2006. Boyebi ke basala ki rébellion. Abundi soko na punda batware, abundi soko na Soko pasteur nani Makenga abundi soko na boyebi kolekanga makambo yo boyebi kolekanga e boyebi etumba ekutaka s'il faut kaka communauté internationale autant il faut gérer pétrole ya Libye au moins 50 ans pour récupérer mandoki na ye ya bundisela ki Kadhafi mais botala lolenge etumbe kutaka président oyo azeko bunda azalaki na embargo bozeko zila atonga mboka a proclamaki 5 chantiers révolution ya modernité akei ko signer contrat chinois et bino bandeko ya diaspora tango boyebaki que Belgique a s'opposé na contrat président de la République a signaki na ba chinois pour nini te botelemaki tout la qui s'est ketosé ba frère combattant to telema to bundela mboka wana bokoka ko sala te président de la République a proclamé déjà révolution en modernité na assurance ya masola uta ko beta na Chine communauté européenne ba telemeli Belgique a s'opposé wana to mona ki ba combattant te wana to mona ki bino bandeko botelemi lelo moto akoloba te bozilaki na ino afaillir bozilaki na ino ekokisama te po boloba aloba na biso boy asali nini c'est ça les politiques bango ba politique baze bongo ba souhaitaka échec
loposo pe bazali koforme bango lolenge wana yango fumuki mbango alobaki boyebi ya mokilo ekokoma pamba botala ebele ya baintellectuel ba 4 ou 5 diplômes moto azali koyeba te bazali koboma bandeko na ngai moto akoyoka bayindo mawaze te moto akoyoka bakongole mawaze te loposo pembe soko apesi bango kaka misolo bakosala rebellion apesi bango mandoki baluki nzamba moko bakoti soko bakokotela par Uganda batake soko bakokotela par Rwanda batake intérêt ya nani bénéficiaire nani loposo pembe le 19 yo telemina moninga naona balabala azeko tinda yo bwaka carburant na kati ya lopango na bino balocataire wana bazeye kuna bazeye komanke au respect yo po bwaki carburant tia moto faut prouver bango kokotumba ndako wana yo po ndimi otumbi maboko mibale ezalaka mbanda te maboko mibale ezalaka mbanda te mbula ntango ekonokoko eponaka te elanga ya ndoki to elanga ya moto ya malamu moi ntango ekobimaka eponoko te ekawusa elamba ya ndoki to ekawusa elamba ya moto malamu etika elamba ya ndoki soko moi ekobete mpo ya bato yonso soko mvula ekonoko mpo ya bato yonso tozonga na bavaleur na biso tozonga na bonkoko na biso esika tokomona bolingo ezalaki mokonzi yoko mpo na bato yonso mokonzi ayebi ke ye akozwa na molimo akokokisela baye azali kokamba mokonzi ayebi ke nazali mokonzi mpo nazali kokamba bato ekoli ya mondele ekoli ya loposo pembe eyebi koinforme kaka be baegoiste ebi kaka be koinforme ba tribaliste yango bato batangi mingi botala bango na tima ina monoko te botala bango atane teni ya bangunza bayo nyonso batangi mingi botala ba résultat botala ba réaction na bango égoïsme impolitesse orgueil tozonga na ina na bofumu kimbango bakonzi na biso tozali kointerpele lelo président Kabila pe akoke me mboka oyo elakama soko bozangi destin na bino liboso na bino etikali molili soko bodevie destin na bino liboso na bino avenir na bino ekomi molili ekomi tantôt plus loposo pe mbayebi soko azangisi bino ntango ya bilaka apesi bino retard na mokili émission moko tosalaka tolakisaka na bayeba kolongolaka bazemi ndenge nini badisposaka makanisi ya nzambe ndenge nini bapesaka retard molimo po aya na mosuni baponaka nzoto baponaka libota e bakomaka mokonzi na hasard te mokonzi apona mauta mokili ya molimo soko borate mokonzi oyo aponama oyo ya bilaka nsima na bino avenir na bino ekomi flou oyo akokoto akokokisa nini akotatoni elelo Afrique eze eze kovivre injustice eze na boumu ya communauté internationale FMI na banque mondiale salaire ya bakongolais bakonzi na biso baproposaka te basimbaka même pas babanque na biso tozali même pas na banque est-ce que boyebi yango République démocratique ya Congo tozali même pas na banque bosouffrir toka bwana tolobaki lelo mwa banere ezalaki tondi bocomprendre tokokoka te kofanda komona moto moko azali koloba le 19 il faut tozala na balabala baboma biso yo ozali koloba yango à distance bino bapoliticien boze na bafacilité ya kokima mbango na ambassade tomonaka na 2006 Jean-Pierre Bemba azalaki na
na mirisi na ye awa metango ndongwaki yesi amikomaki na ambassade moko songolo. Par quel mécanisme ba élément basituka bato bakufi yé protéger na ambassade lolenge moko bino ba politicien. Mais quel discours vraiment na bino peuple congolais tango boze kolanda un politicien tata moko mokolo koleka koloba mokolo ngo esengi to bima po baboma biso ya ko bima. Matondo tokuta ina bino na poso ezali koya pona mwanaka isusu matondo. Molindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Molindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Yo peki kolo bango Eba kinye Na batango batia krenye kwego Yo de la kaka ego